nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Allo bandeko ya émission Tolobela Mboka Congo, vraiment nazali nandeko moko en ligne en direct yo abengi ngai ndenge tozosana émission oyo azolanda pena na bokebi nyonso esengeli penza toyo kaye na bokebi nyonso nini alingi alobala biso azana pays nini abengi biso. Allo mona mboka toza déjà en ligne oza wapi? Bandeko toza na ye en ligne abengi alobi ete alingi penza asolola la biso elongo yango wana bandeko tozali penza kosambela kaka kelelo tozana mobulu te pamba te bayimboka balandi penza marche oyo touti nango kosala nde yango sikoyo balingi pe ba participer yango mwana mboka azali kobenga biso pe tozali kobenga ye tolingi penza toyeba na bokebi nyonso azali wapi bandeko na ngai botala ndenge ba congolais ya bisika nyonso tozoyena na ligne. Allo mona mboka oza déjà en ligne na ABC1 émission Tolobela Mboka Congo obengi biso ozali wapi? Allo? Oui, allo ozoyo kangai? Nazoyo ko très bien bandeko pe bazolanda la bokebi nyonso obengi biso ozali wapi kombolo nani? Nazali mwana mboka monsieur Germain Bafalanga. Nazali moko mwana Zaïre et puis nafandi na France. Sikoyo tolingi penza tolanda yo pe bato bazolanda en direct États-Unis pour être chaîne na biso eza en direct États-Unis bande ko nyonso na oya France pe bazali kolanda pe na bokebi pe oya fin fo ya République démocratique du Congo ndeko la biso Zaïrois Germain Bafalanga olingi oyebisa la population congolaise nini poto uti na marche oyo bande ko nyonso pe population congolaise baboyi machine à voter olingi oyebisa bande ko nini yo zali musika bino ba diaspora ya France. Oui. Biso bana diaspora ya kati ya République française pe diaspora mokili mobimba batu baza na opinion na bango. Ngai ataki mwana Zaïre zalaki mboka moko oyo zalaki na kati ya légalité tolingaki légalité ezala na mboka parce que mingi bazali koyeba te tango tozalaki na Zaïre tozalaki pe na ba élection. Vous avez fait une élection, et c'est à niveau de la présidence de la République, et c'est à côté des députés, et c'est à la commissaire politique, des gouverneurs, de l'époque, et c'est à bourgmestre, élection, et c'est à qui. Oui, de soutenir marche et opposition. De soutenir marche et opposition, ils sont tous allés pour moi qu'on a quatre opposition. Mais le problème est à l'ini, maman nangaï DS Lopinga. Le problème est à l'ini marche de lobby au kunate. Problème ezali que boyokani ezala bomoko na kati ya ba opposant. Donc soki bomoko ezali nyonso koki kozala facile, ezala machine à voter te nyonso kozala nango facile. Bomoni ndenge na lingi koyebisa yo. Donc soki bomoko ezala na kati ya opposition, problème ekoki kozala nango te na problème ya machine à voter. Mwana mboka Zaïrois, mwana mboka langai. Landa penza la bokebi nyonso. Soki lelo tolobi ete toke na machine à voter. Ya solo ata bopoza bazali na koyokana. Mais machine ya voter yango ezali te. Po ete na nombre oyo mwana mboka kone nanga alobaki ete machine koya. Eye kaka 12000. Ba fabrika ya machine à voter na ezina ngo bakanga. Siko ata tolobi iyo na machine à voter. Tokoke na machine nini? Machine à imprimer, machine à tricher. To machine autoroke nango siko tozali combien ya be lecteur poto kende na 12000 ya machine. Est-ce que élection ezali vraiment? Mwana mboka DS Lopinga na koyebisa yo boye. Problème ezali wana te na kasi toyokani malamu te. Na lobite que bato bandima toke na machine à voter. Tozolo ba makambo ya élection.
élection pour la kosala na mboka wana ezali nango simple comme bonjour. Vous comprendre, tokoki kokende na élection locale. Omoni tango bozali ba adversaire mibale. Na kati ya ba adversaire soki bozali na équipe mibale za ko bazali kosala neti bandumbana. Équipe nyonso lukaka elonga. Omoni pouvoir en place, il a opté pour la machine à voter. Parce qu'il y a une machine à voter à Kolonga naïe. À Kolonga ndegeni. Na ko démontrer au lelo. À Kolonga ndegeni. Na quatre divisions ya opposants. Vous comprenez? Na quatre divisions ya opposants. Le quoi la basana pour mon côté et machine à voter et Kolonga et kopesa bango et longa. Pour la ligne parce que biso toké la machine à voter la mode de dispersion et puis là tout ça est l'autre côté. Vous comprenez? Toujours dans la boquet bignos. Ceux qui te le biboui, bakeyi calmement bayokani mode ya élection. Ceux qui bayokani na mode ya élection, ok basala élection ya ndenge ya normal ya papier ya ba imprimerie o basala kana urne mama toko gagner à mai toko gagner élection wana. Mais bango bakoki kotika jamais machine à voter pour bayebi que so batiki machine à voter bako perdre yango ozomona bazizani nyoso ezali wana na kati wana. Oui, bana Zaïre bana MPR Zaïre asika bana Zaïre bisonyo sotolobi que machine à voter non. Toza des machines à bango ba opposant nyoso à Kinshasa. Mwana mboka ya Zaïre ya sika Germain Bafalanga tika na ebisa oke ba opposant bazali bomoko atako mwana mboka Félix Tshisekedi makambo oyo esalamaki Félix Tshisekedi azali na yango malamu te. Problème ezali na IDPS bazali ko bundisa mwana mboka Félix Tshisekedi attaque un individu. Bato oyo basalaka la papa na ye kalakala balingi kaka batambola na régime wana ya lokuta. Lokola mwana mboka Félix Tshisekedi afungoli misu alobi ete esengeli bakende bango nyoso la maponami nde tala makambo oyo Marc Bundu yemoko asalaki yango. Yango omoni mwana mboka Félix est preuve à l'appui que akendaki a signé accord que marche IDPS et marché. Kasi ndo moni population okolanda pena na bilili awa na ABC1 okomona ke population balobi ete soki mona mboka Félix ayei alongola marque wana pona nini tata wana bazali penza nde komoni la Félix Tshisekedi yango tozoloba ezali mawa mingi na batata nyonso oyo bazali na Congo lelo esengeli tata oye bakakotikela mwana yo héritage malamu atako ya bandako yango tozomona lelo atako bato bakufi baye ko boto la bala biloko pona ni ba papa bazabe irresponsable tala lelo sort ya papa Tshisekedi ndenge azali konyokola milimo ya bana ye bana lelo balobi to bengala munguna kasi tala banyangala kata badongolo miso oya pesaki bango confiance bango bamoni parti wala lokole komi ya bango tala lelo ndenge bakomi ko bengana mwana ya kololo pango akomi lokola katanga Félix lo akomi na pasi maloba wana nyoso Félix alobi yena bopoza bazali bomoko épreuve ane kakene ko kutana mwana mboka bemba gombo la Belgique akutena bango bisikalo so bazalaki a delegaki batu na ye bakene na Afrique du Sud mais tala kaka ezali pasi soki ozali kotambola na batu mabe ndo moni balingi ba panza parti ya IDPS metolobi kaka ke longonya Paul lelo mwana mboka ba opposa nyoso bazalaki ba Vital Kamerhe bango nyoso lokola bakonza mboka maire de la ville alobaki population ekoma na senité basuka kaka na enseignement ndo moni marche ya peuple esuki na enseignement kasi ba opposa nyoso ba leader d'opinion ba kei kuna kotika memo na bango na seni yango tozolo bala bino bazairo ya sika longonya na bino pe lokola bozali kala kati etumba yango kasi sikoyo bino bokopesa nini na bakonza mboka po bino bozali libanda toyebi te bokoya le 23 poto bundala bino to pe bozali ka ko bundala biso libanda problème ezali te molobeli mboka Congo azali au CA de la presse na chaîne na biso ABC nini siko okoyi ko pesa na bakonza mboka lokola soutien pe mayele mabino po ete makambo matambola malamu bino bazairwa ya sika biso bazairwa ya sika tozali toujours batu oyo totimaka légalité tozali komona biso tozali batu oyo totambolaka na bosembo ya loi ya mboka na tango oyo loi eza kopesa biso ke batu oyo bazali kokonza biso bango nde bazali ba responsable ya makambo nyonso oyo ezali koleka na Kinshasa
au na République démocratique du Congo au ezalaki mboka na biso Zaire ya lokumu. Vous allez comprendre. tozolanda ola bokebi nyonso. Jusque là maman DS Lupinga nazali toujours na confiance ya ba opposant na biso te. Cela veut dire quoi? Parce que ba opposant na biso baza conscient na nyonso bazali kosala. Ozomona parce que lelo oyo mama toke de pas tozonga epai tango bazali koloba na biso que bayokani marche bazokende boye na boye mama eko bandozala kaka marche mikolo nyonso bakei kokutana na mitingi boye bakei bakutani na Afrique du Sud bakei bakutani na Belgique bakei bakutani wapi ezali na ntina moko te pouvoir en place moto azali kozwa toujours elonga na ye mpona nini wana est-ce que baopposant wana ndenge bazali wana mama baopposant wana bakofanda te que bon voilà les 23 oyo etikali soki 2 mois soki 1 mois et combien toponi kingandi akokozala candidat na biso et puis kingandi wana abandi kobanda déjà campagne na ye. Mais comment voulez-vous que bokene na élection vous avez plus de 23 candidats? Vous avez bokene na élection plus de 23 candidats maman. Bakona mutu moko na minute oyo basi na lobby te lobby okuna te ezala tina moko ba concertation te ba lobby kingandi akozala président akozala candidat na biso pour azala président de la République. Voilà kingandi wana lelo oyo batu ya majorité abimisi to fe na bango ngala tanga ba kombote abimisi to fe na bango lelo mokili mobimba yebi to fe na bango wana zo sala nini mais azali ko kende na campagne na ye abandi déjà campagne na ye bango bazodongana ka bakuta na Afrique du Sud bakole lelo yo mutu azalaki le seul opposant oyo akobaki kolongola batu nyonso na pasi wana oyo tozali lelo batu bamonaki bilili batu bamonaki ndenge engouement ezalaki na arrivé à Jean-Pierre Bemba Gombo babilili ya basigne monani na likolo basigne monani prophète ngeva yebisi bino bolandaka ta ye atako kopinga ye azana global mais prophète ngeva na ndibaka na ngaba pasteur te mais tango aza kosala moi témoignage na ye maman il faut bolandaka ngo pe bososola boso comprendre bososola boloba parce que nzambe bozali wa bomona qu'est-ce que signe salama kité signe salamaki ou salamaki te lelo Jean-Pierre Bemba mutu azalaki carré oyo akobaki kolongola bato na boum baécarte ye mais Jean-Pierre Bemba ne peut pas aller au-delà parce qu'azala no mutu ya badossier ozo comprendre bokende bokuta na Jean-Pierre Bemba bolobi bon voilà il y a un problème yo ozalaki histoire na biso to se concerter tokoponda nani sikoyo po tokende na élection mama batandami wana baza ebele bakandidat yebisanga bakandidat nyonso wana bazali wana na minute oyo na yebisa yo meneni pouvoir en place attricher il faut gagner les élections les 23 sont ok battricher te bako gagner élection parce qu'il n'y a pas l'organisation tout ce qu'il faut qu'il y ait élection on a tout il faut boycotter l'élection c'est tout ce que ça va tout le monde a bossé pour bavandi babino et candidat na biso otopona qui est pour Jean-Pierre Bemba biso to kokene élection tout ce qui makambo et bongité ezali clair voilà négociation babokaki kosala yango wana mama nyonso ekekaka mai bafandi nye babibisi yebisanga candidat nini wana baza na kati wana akoki koganye élection tokende pa etozonga epai candidat nini akoki koganye élection azate mais mwana mboka yo ozondima teke soki population et soutenir fils de l'homme Fachi que Félix akoki kolonga Shadari impossible mama na ebiso lelo naza mwana mobutiste convaincu légaliste mwana Zaïre mwana impère Zaïre asika marqué toki na Zaïre asika biso bana ya Zaïre asika mutu akoki koganye Shadari te botie Fachi soki Fachi so botie Félix Chilombo akoganye Shadari te mama na ebiso lelo akoganye Shadari te ekozala kaka parce que yani Tofé Shadari akokwela kaka problème ya peur
oh, il y a situation, il y a pays. Mais la logique des choses, vision et sali, toi, la diaspora, tu as au moins un syndicat. À quoi gagner, parce qu'il dépasse ses actes à la liberté, hein, la soirée, ça y est. Bongo soki totie mwana mboka Vital Kamerhe. Mwana mboka Vital Kamerhe akoki ko gagner élection. Akoki ko gagner élection. Mwana Vital Kamerhe akoki ko gagner élection. Pona nini akoki ko gagner élection? Mutu moko ayebi Zaïre wana te ayebi Congo wana te lokola Vital Kamerhe. Mais lokola biso toza aza déjà na image moko boye. Aza déjà na image moko boye. Voilà, bah tu vas couper ses confiances dans sa soirée. Mais ce que les lois télémis, bah vous cassez à ta côté wana. Donc il coupe ça car nungu. Lui au moins il a une base Zali, la côté est. Bah il va appuyer la côté à base Azali, à côté à Kisanga Azali. Azala ba base wana ya nini wana. Akokina ye ko sala pas moko vers élection. Tout ce que bakangi miso bakoki ko voter. Mais en dehors wana mwana mama des lopinga nazo mona te. Sikoyo bino bazairwa ya sika tango bami lobi ya sika seke bomoni Zaire ya kala etambolaki mwa malamu te mais bolobika bozwa kombo ya Zaire sikoyo nde bobongisa bizaleli. Non, biso to lobi Zaire ya sika cela veut dire quoi? Tango maréchal Mobutu Sese Seko Mweto Azabanga paix à son âme. O batu lelo yo na Congo na Zaire baza ko kupa ko tiba ete ke lelo yo toza ko loba, soki toza ko loba démocratie, c'est grâce à ces messieurs-là. Oh, il y a qui le 24 avril 1990, au biso to beka 1990, discours naé à Lobaki Boye. Bonaye a préféré tous à trois partis politiques. Un père, IDPS, na Oeba Koyawana. Cela veut dire que droite, gauche, na centre. Vous comprenez? Bonaye. Et puis, dans aussi ce discours naye, après ça qui ligne de conduite. Alors, to salaboy. Après ce que tu as Ngana Moni, Zaïre, il y a des nouveaux Zaïre. Il a parlé des nouveaux Zaïre. Mais surtout ça, Zaïre, Sika, tu as vu un mot pambate, tu as vu un mot na kati de discours ya maréchal. Alors, ce que tu as sali makamunios, Oya Lobaki, na discours na le 24 avril 90, dès que tu as Zaïre Yassika. Jusque-là, maman Zaïre Yassika Ezate. Jusque-là, Zaïre Yassika Ezate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Basali Nengeni. Bazo Lingaba effacer mémoire na yenyoso. Donc, histoire na yenyoso, bazo Lingaba Longola. Pour Batia, Makambo va bien qui soit à Congo, soit disant que Tokolia Soso, autre Teka Kimboka, Nakolia Soso, 4 jours, 3 jours. 3 fois, pardon, Tokolia Soso 3 fois par jour, ou Tokolia Biloko, 3 Teka Kimboka Kandingwana. Or, Mboka Teka Kandingwana. Oza na passe, oza na ligne, mais okoki koteka mboka na yo te po obenga un Tchadien, un Ougandais, un Angolais, Rwandais, oya soyo kota na mboka na yo, ozobenga un libérateur. Libérateur par rapport à quoi? Parce que yo yebisanga yi, quand vous parlez des problèmes de dictature, Maréchal était dictature, tout est rien fait. Mais maman, vous pensez que la conférence nationale souveraine, bah ça c'est basala qui na kati. Ceux qui ont tué les gens, parce qu'il y a une conférence. Mais va trouver là qui va bon. Mais Mouto et Asaki a sauvé le peuple a fallu 32 ans. Na pouvoir, mais non. Attaque comme on a pas battu. Au fond, on a parlé du peuple d'Aliwana. Qui avait construit ça? Mais les loyaux, comme à Wanda, Mouto a passé à la dignité, on dit à ça, la comparaison, c'est que Zaïre et Zalaki Boye, Congo, tout ça, que changement, et ça bouge. Palo bakate. Bozo que nous lukela biso ba ki pa vita. Bokamati ba twanzambe, bozo ya bobimisa ba twanzambe. O ba twanzambe ba timo. Ma prophète Simon Kimbangu azalaki mosali na nzambe. Alors quand il m'a l'éloqué parce que bozo ko mema makambo na ngulu bozo ye ba kutuki na histoire te. Boye ba tina histoire. Le Congo a été occupé de l'occupation à Congo et bani l'éloqué. Et bani l'époque coloniale.
l'époque coloniale Congo ezalaki occupé. Ntango Mobutu a comprendre yango, asali que Congo ezonga na Congo ya Nzali oyo babide bakuta yango kala ate kopundola yango Zaïre ezongi Zaïre. Na kati ya Zaïre wana tozwi 32 ans de paix. Maman, tozwi 32 ans de paix. Il fallait tobotela unité nationale wana. Mutu moko ayebaki est wana te lokola maréchal Mobutu Sese Seko abundaki mingi mpona mboka wana. Mama, donc ye alekana kaka ndenge wana. Alekana kaka ndenge wana bokoki kosala eloko moko te. Congo ezalaki sous occupation. Bolongola Congo ya Congo bozongisa Zaïre bokomona babénédiction na bino. Babénédiction na bino ekozala bolongola Congo wana ya Zaïre. Bokamata drapeau oyo. Bolongola Congo wana ya Congo. Bokamata Congo ya Zaïre. Boyemba Zaïre wana la paix retrouver maman. Bokomona lelo soki bosali yango bokomona ndenge mboka ekozala. Kala lelo tolansaki tolanse Zaïre lelo ekozolaka ba t-shirt. Ba drapeau ya Zaïre to circuler partout. Parce que ministère moko eza na kati wana. Maman. Boso comprendre te. Boso mon. Koyebisa ngako tuko so koyebisa te Fati. Donc c'est que dit. Komeka kutu le reste wana nani? Nazomona mutu te. Na tie biso ke samati na voter lelo ngana ta koyebisa yo comme on a Germain Bafalanga. Nazali mwana mboka nazo koyebisa lelo boye soki boke na élection. Ba tricher te. Côté wana bakozana ngo pouvoir. Mwana mboka Germain Bafalanga na Zaïre na biso ya sika. Ya solo papa nanga boza libanda ya mboka, boza kolia malamu, bomi bengi ba diaspora. Kasi ndeko nanga population oyo eza souffrant, population oyo eza na pasi, lelo ezali kotelema, ezali konyokwama, melobi elingi changement. Bango pe balobaki soki na yambi mwana moko to diaspora moko na tune mutuna oyo. Est-ce que bino ba diaspora bokoki koya te po ete to bundela bino elongo le 23 décembre po ete ta musu force la bino ndenge bino mo batamayele boloba union fait la force. Est-ce bokoki ko kita te bino bozali na posa ya changement boya pe to bundela bino elongo po soki pe Congo etombwami bokozala pe na minyoko o bomona pe na mikila bapaya te okozongisela ba Congolais wana nini o bazali awa o basali marche mokola lelo. Vous comprenez? Bakamu tala na episode na peso mibale Mobutu aloba Zaïre soki na zate un jour kozala dirige et salema. Pourquoi aloba kinengo wana ayebaki yango? Mobutu aloba papa dina kokufa papa Tshisekedi akotika la kozwa bokonzi na mboka oyo te. Atika pe kozala premier ministre te et dini atika kozwa pe bokonzi wana te atika pe kosala te po ayebaki ne pe eloko te. Ozolanda Olandinga Tozolanda la bokebi penza bakamno sozolo batozo kango 5 sur 5. Voilà. Alors soki na lobby papa pauvre papa maréchal Mobutu Sese Seko nazalaka lelo na respect parce que balingi ko effacer histoire. Na koyebisa lelo. Mboka wana. Ozongisi drapeau ya Zaïre. Ozongisi Congo République démocratique et République du Zaïre. Ozongisi donc drapeau ya Zaïre, ozongisi République du Zaïre. Boyembi Zaïre wana la paix retrouvée, vous a délivré. Wana olobika langage ba Simo Kimbangu. Po bango pe balobi mukolo batu bakolindima ke Simo Kimbangu. Aza Nzambe ne Congo ebongi. Non. O Simo Kimbangu nana réhabilité Simo Kimbangu. Nana réhabilité Simo Kimbangu. Maréchal Mobutu Sese Seko kukumwe tuwa sabanga a réhabilité Simo Kimbangu. Alors bon mais papa prophète Simon Kimbangu kuna na terrain wana te erreur bazo sala makasi kaza mutu nzambe azaki mutu nzambe bon mais ba terrain wana te parce que soki bola dima loba oya lobaki c'est que bon ba gouvernement à place parce que lobaki oya koya za 4e président goyana akozala mwana muke baboya yango babaki mal compris hein baboya prophétie wala bango bata Simon Kimbangu non mal compris te bon dima yango
parce que bino bolingi bomema ye papa Simon Kimbangu mosali na Ntambe bomema ye na terrain wana ozo comprendre bondima prophétie na ete bosambela ndenge mosusu mwana mboka tokomi mpenza kokendela suka ya émission ya mokolo na lelo tosengi mwa maloba mokie nini okoki kolobala bandeko na yo oyo bazali awa na Congo oyo bazosouffrir bao bazobengana bango bisika nyonso mpe nini okoki kolobala bopoza mpe bamajorité na makambo ezoleka bandeko balandi tozali mpenza awa bato bazali kobenga biso bahike bocomprendre biso lelo ezali émission en direct te tozali kaka kosolala mwana mboka bafalanga toza en direct émission bandeko botika ko déranger biso toza en direct émission na ndeko moko na France bo rappeler biso après s'il vous plaît bandeko balandi peuple congolais azali penza la souci ya koloba kasi mona mboka bafalanga la Zaire ya sika uta mikili ya poto na France abengaki biso mwa maloba na ya suka pola bakonzi pela bandeko bazali konyoko la barefuli ya Angola pela bandeko bakufi na Beni nini okoloba la ba opposant pela majorité pour la élection le 23 décembre. Allô? Allô? Allô mwana mboka? Allô? Bandeko balandi tozalaki penza na mwana mboka bafalanga wana na mikili ya France mwana mboka penza alobi nyonso oyo bokokaki penza kolanda ye ya solo alobeli na tina ya Zaire ya sika alobeli na tina ya bakonzi ya mboka yo lisusa zongi. Allo mwana mboka malobe pai na yo. Allô? Oui, merci mingi Maman DS Lopinga. Zamba Batela yo, journaliste engagé. Na bakonzi ya mboka, biso tozali ba légaliste. Donc président en place, président Joseph Kabila a lobby à Bimisaki Dauphin, a lobaki ko se présenter lisusu te. Donc croire oui, donc croire était wana ezali côté ya majorité. Majorité asa kosala musala na ye po balonga élection. Ngai soki nazala conseil ya kopesa na monde na population nyonso ya Kinshasa na niveau ya opposition. Tant ezate ya koperdre. Bayokana babimisa moko oyo bango bamoni azali capable ya kokanye na Shaba, ya kokanye na Bakongo, ya kokanye na Kasai, ya kokanye na Kinshasa, ya kokanye na Bandundu, ya kokanye na Kisangani, donc au Zaïre, au Congo, je ne sais pas, oriental. Donc, babimisa mutu moko oyo akoki kozala que candidat ya opposition. L'État n'est plus à perdre. Pas que va se décider ensemble. Sauf à boy machine à voter, pas que les mamans nyonso et pas colonel, Manamboka colonel Nanga, ba yebisa ye et to boy machine à voter. Mais ce qui n'a songi lisusu na likaboana na kolanda na kolanda maloba oyo Mwanamboka Gabriel Mokia alobaki que ce qui to boy machine à voter. Voilà, de l'autre côté, bakosani bakocontourner lisusu biso pona nini po batika na situation. Maman, na koyebisa bana mboka boye. Soki ba bimiseli bino candidat na opposition. Opposition a de la population ndenge nini akoki ko voter. Akufanzala te amoni que espoir ya biso eza oyo soki baponi candidat moko omone bayambaki chaque fois ndenge bakovote na élection ntango bakovote na élection mama batriche te ntango masi ya bato eke kovote
Bandeko balandi esengo penza ezali makasi ya biso pamba te komona bato na mikili ya bapaya bazali penza kobenga boye po baleka la émission. Cela veut dire été émission tolobela mboka Kongo la molobele yango océan de la presse congolaise bazali penza komotalama. Pe merci na mama Chantal Yawo na espace oyo pesa biso po ete tozala balobeli. To sengi na ba congolais boye bolandi ndeko la biso la bokebi Zaïroa ya sika na kombo ya Germain Bafalanga ou ta français abengi biso Arthur Ndomba sibilo pe bosa lokola bango longonya na gilompinga na Cape Town na molongani wa nana na mervedi pe la ba prophète nyonso la South Africa oyo bobenga ki bokonesa ki émission ezali mokolo ya jeudi na kopesa bilo mokolo bilo pe ba oyo bolingi koleka Abraham Bolindo na mikili ya bapa ya bozali bosa la lokola Germain Bafalanga. Bozali penza baike Rita Mawete l'enfant propre na London. Vraiment la reine Olga Lompinga na Angola la mokitano Florence Batondomido. Innocence Yoboli Potiolo. Mboma CPI Soda Makasi. Bosa la ndenge Bafalanga asali. Émission Tolobela Congo. Numéro nanga ezali partout. Bobenga. Bobenga na ba réseaux sociaux. Mwana mboka alukingai. Alekine émission en direct. Tozali wala poto lobela mboka la biso. Tozali wala poto pesa ba piste ya solution. Tozali wana po Congo etongama ekoma Congo ya sika. Tosaila ba minere ba biso. Bana ya mboka bayeba kosala mituka. Bayeba kosala ba telefone. Bayeba kosala makamba yike. Po ete tozali na nyoso. Bana mboka baza na lotiliki ya malamu. Po ete tozako kaba lotiliki na biso la mboka bapaya. Kasi biso moko lotiliki ezalite. Bana mboka bamela mai ya malamu. Bandeko bakonzi ya majorité topé opposition bolandi mona mboka Bafalanga Germain na bokebi bonso alobi ya solo alingi ete bilo ba opposant bobi misape candidat la bino unique bayi opposant boyokana China Rambo gangster mwana mboka Corneille Nanga moto ya ba congolais ezali epai na yo bayiki ya ba congolais ba telemi mokona lelo pola koloba ete to boy machine à voter pola koloba ete to lingi yango te tokende ndenge to mesana mwana mboka Corneille Nanga kanisa ete obota kanisa ete ozali na mwasi pe na bana soki yo moko okobika ebongo bana bayo ebongo bandeko bayo ozali ko banga sor ya malumalu te ozali ko banga sor ya pasteur Ngoyi Mulunda te ekomela yo mwana mboka tala bango pe bazalaki lokola yo kasi lelo oyo bandeko balandi to komina suka to pesa merci na kabuya l'homme puissant vraiment il est malade mais a telemi toke marche a telemi lisusu poite tozwa mona mboka Germain Bafalanga vraiment bandeko bangai eza penza likambo yo to encourage kaye na ba merci poite il est vraiment l'homme puissant kabuya l'homme puissant bon rétablissement nzambe akozala na yo mosala ozo sala ezali pona tata na mama na ote kasi ezali pona ekolo Congo ndo telemi na sima ya caméra nzambe akozanga te kopambola yo Petika Jova Rafa amona yo tolingi lobi obika atakozozwa kisite kasi na ngolu ya nzambe nzambe akobikisa yo bandeko totondi bilo botondi bisika loso bozali merci penza na Claudine Kazadi oyo andimaki biso na espace oyo pamba te tozali penza kosala ba émission moi kokima po ba maloba oyo ezali koyokama nde to changer bisika yango to pesi mbote mona mosala ndimi ko yamba biso na sika na ye alobi ete to sala mosala po etazali congolaise bongo bino botikali bokozwa biso te tozozela bilo la bambela Congo au Congolais debout Congolais mwana mboka lobi toyemba Zaïroa dans la paix retrouver est-ce que za bongo boloba ndenge bomesana biso la bino tokuta na mikolo mezali koya merci na Pape J directeur ya recherche stratégique merci na sango mokonzi pareil ya émission bangai merci encore une fois la maman Chantal Yao la patrona merci na Claudine Kazadi o apesi biso espace tika nzambe abatela yo na bano na mobali na yo ndeto lobi bye ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.